ba mama esengeli bo batela bana malamu parce que bana misusu mobulu eleki makasi awe kosala dégâts oyo boko ko réparer yango ata mokete mwana moko botene mpanzi ya sakanya bakine na Zambie ba kasumba lesa pona koluka nini ezaki pona koluka mwa soin pona santé na ye parce que mwana wana amelaki bongo sursaut ya porte-clés azali bongo na âge ya 1 année na 2 mois et compliqué makasi mais gloire à Dieu ba na clinique universitaire et pas ya docteur Foreman Mabala esika babimisaki yango avec opération na impact pezolozina. Bien aimé dans le Seigneur, Tubakanyangembele. Bandeko babolingo na mokili tokomona mingi tokoka troka simotema ezala monene mwana moko ya 14 mois azalaki kosakana na ye kasi likambo ya pasi ezalaki nini mwana yango amelaki bongo sursaut ya porte-clés ekangami na kingo bake na ye na mopanzi ya kasumba lesa kote ya Zambie pe kuna ma esimbaki kaka te mais heureusement bayaki na clinique universitaire lokola ba matériel ya sika ekomaki ekutanaki pe na bandeko bazali kosala musala c'est-à-dire docteur Foreman Mabala na équipe na ye mobimba bazali koopérer bana pona masweteli bongo ba bec de lièvre bakutani na kawana ya mwana botaki ne sakanya babeti opération na impact pezolozina na suka na yango papa na mama basepeli mwa bizu pe epesa magina impact pezolozina unaniririsha mimi mtoto wako yeye huyu eske kuna message ya kumwambia president Fachi sema mtoto yeye umuonesha kitu kinatoka kwa mtoto wake kwa unaona bwana ni unaona mama unachika medicine wako unaweka hospitali unaweka hospitali unasema nini na waganga wote wa Kongo inutile ya komema bana na mboka ya bapaya parce que ba congolais bazali na mayele makasi metala ndenge docteur Foreman Mabala abeti yango dada na équipe ne mobimba basilisi ba problème oyo mwana zalaki nango elenge panza couple entre papa na maman. Quelle lecture, la lecture elle est très bonne.